rose pour biso ba catholique to bien oh nyonso obimisa mwana etike akutana ba problème tala héritier ba problème tala famille héritier na ba problème fi kolongwa de prototype que ça accident na Guinée eza ba problème ole bosana mino na poto bosali en Afrique soin malamu te bakoka pe bakobina wana yo sepela na malheur baninga malheur ya nini nabi o nyonso sepela na malheur affaire biso pe to sepela na malheur na eza sepela na malheur affaire et bota watonga pa bandumba yo kasi basangwana ko mara pa bandumba héritier wa tanabi éviter ya fuite ya mpango na bandumba na éviter oh boyo éviter ya meladi amba na bandumba donc ya le moyen éviter comme Costa Pitu fana na bakandinya na baduna beja pak ya pak bobi ke Sankara za hamunoko papicho makolo ekemba munoko wani yalo ba au moins mamoto ya kosala yeta ngwenge zala azala te so moni bato ko ba chai de songo ba e aw ba olo ba mambo nima yalo ba est-ce que yena guerre de Satan sala et bon et pas Sankara no ba ndola ba 20h ba 21h faut zela 11 la bilo si bato balonga bayaka wenge ya oya wenge ntango bando beta nkipwanza ya kota bango baza nde suite fin po basankara bazala c'est-à-dire po basankara bazala ezali ke po wenge ekabwani ntango mpe ekabwani azali pembeni te aoloba neti nini aoloba neti eloko nini sikoyo oyebisanga ye na wenge azali mokala nani yo mteke mtayana eza dole nabi kutu wana vie na ngai yolo na bongi te tanto okenda ndako Adolphe na cité verte mais neti Sankara nde azali salite bon aolala wapi magigi kuyenga nde azala propre bon aolala wa makamini yango wana peji bakosa bino bakosaka te omoi mwana na papicho makolo ekemba akosaka te et puis c'est un gourmand gourmand abi fallait asombaka biloko bo asombi biloko akolia selo ya banima mo biloba loba selo yo teke selo ya finga fe te afinga fe te alobaki kofinga eza mama mais ce kotango alobaki bakenda restaurant fallait asombi yo yebi te vie ya musique eza tanku bazala tosola bien bajournaliste internet baa basolution na biso na bino toa basolution donc kutu ezala kotuna te elobaka balobaki toye même na bato bazala kuna na RTL baba solution na batanti manindela baloba mama baba yo bite mutu nyonso a solution ngana totonga mokonza mboka tant tozo ba mboka ezo marcher bien te totongi na tozo tonga na Yesu yo za encourager batongi eza permiti na lola matongi eza bato pe banda ko mapona Yesu oyebi ke video etika oza chrétien te poso oza chrétien bato ba mapona Yesu na ba apôtre Pierre amona mande Yesu bakati bito ya zonsi na sotu na Yesu tozolanda intérêt na tuzani il fallait pas le babo pour Yesu mukula bongola ambisi aliaka mukula bongola mapa aliaka mais akoti Yesu bit songi tugia kop na biso nyonso na bato ambongo na babola nous sommes des songi biso nyonso to ba songi bo siko sele yo soka lobi ya olobake sele yo atongi to nimi sele yo na songi na ye mazai ye na eboloba bien te yozo mutu azoloba yozo pesa baba raison yo fana mutu azoloba to yo moko te la basu bakali ngomba su baba aloba na makambo eyokanaka te azoloba na basoyi donc olia te place azoloba indigène baya fali baya fere oya fali ntango auti mboka ye ntango baoza na baboro wana ntango abandi tshoko sika epa bamambili na ndeko mbili ndeko na bango mambili nani mambili ndeko na bango ntango auti aye ti abandi tshoko biso bana mike tozomonaki yo ndele bato bayoyesa biso te apakolaka ambi wana baobeka produit ambi apakolaka ambi ngai azoyeba sasa ambi te voilà bainconvénient omonaki kote ndenge mosusu apeye ndenge mosusu Sankara te moto akofinga
c'est le place biso de zate c'est le azana na biso na passe mais ça quel outil comme vino boye te mutu akoki kofinga c'est le côté biso de zate c'est le azaya biso bagulwa c'est le aza gulwa c'est le aza gulwa tokokotela ye na nko tala bato ebele baofinga c'est le lelo balider ebele c'est le asomba lopango malamu ya kitoko liboso afani asomba lopango malamu ya kitoko liboso ya héritier mais kokende liboso za kokomite tosola abanda déjà vie ya université liboso na bango liboso na bango ntango bango bazoreve ke bakoma lokola seleyo seleyo déjà azalaki seleyo ale bango bayeye kaka epo yo te baartiste oyo baotia minoko banauta poto bayaka na bilamba bana basi no ande babanda kope kala toyebaka te ke baye na bilamba bana basi wana artiste obomanga pamba oluka mamba fara yaya azokorige nde baleki mikolo atoki obeta na new york tokozala wana atoki obeta wana musique mpona fali biso toyeba mpona fali mais moto abeta le 25 novembre na poto eza fali le 25 on a joué en mariage ne na mwasi nete mpona abala ete le 25 on a joué en mariage na ye biso le 25 novembre nde eza jour ya baconcert na biso bato bakozwaka surprise bakokomprendre eloko te kaka ta mamo bataringe fe egola bataringe asali jetu epuis yeba biso toya na trophée eleki batrophée nyonso mokino azwango tofedi best of a belle mélodie ka michael moto azwango na sony musique na fe egolo yebisanga awa na kisasa awa nyonso mais oui ka wana moko nde yango otengela biso soki ka wana moko biso nabia ofale ala plus de 30 trophées te ya kosomba te omoni mabana wana banigérien bayo kwata ke biloko wana ezalaka ya kosomba bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Solo. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et c'est officiel plus télévision où on a émission na bino que j'ai moto que j'ai chaud ils ont émission et puis ça chaud biso atolina chaud sozo le kawa sangote pasteur te chaud ata pasteur roya pesa chaud ata o ngai prophète de kingani chaud bato tu bapesa chaud nga mwana papa biso mokonzeni ni gouverneur to pesa chaud biso bato tu bapesa chaud. Un grand merci à toi Armel Ombo to asili ba image azo filmer biso tu filma film Yesu pourquoi pas na Berlin vraiment général manager Clovis film pas de longue jambe na peso ba mbote belé malgré boss a bengo ya mité il n'y a pas de problème. Nous avons été quand il fallait. Un grand merci à grand poète Mayamoto Mayatou, l'homme d'honneur. Honneur. Et puis l'homme de Tchétch. L'homme de Tchétch. On comprend après. Après. Kala kita Yesu. Mutambo ya kiadam na Eva bazala nipi. Janitam badon na évité Janitam parce que na ba Janitam misatu en tout cas fini en ebo. Janita Moussena Wanga Misatu, Mouto que soit sali promesse à réaliser le Wara Nzambe. Il fait les promesses, il réalise donc maman grand pote Mayamoto. Numéro te le voler la liste à battre. On n'a pas vraiment maman. Grand pote Mayamoto Melo bien réfléchir à l'iboma. Te ngam kola zo besa. Non li masona solo li nega ba. Yesu alobinga alobaselo te nakomaka amen. Amen. C'était là Yampaka. Na pesi Janita Mbo business mote soza paso somba basket bien jina bien chombo il y a bien
kende la maison Janita pour business c'est dans la comme héros numéro 50. Mais Mayato moi il y a pas longtemps Zoya. Qui va bienvenue sur les mais ces pénalités à mystique. Te maté na bien te to sous la bien. So moninga na mutu nao. Na uma sikabo. Mais ces pénalités tinelanga valise ya bilamba. Facilité. Parce que Mayato moi l'équipe va tout tuer. Yeza amen. Tout puissant. Tout puissant. Il est tout puissant. Donc ba Gaulois ba gladiateur donc boé ba ke mikole komi. Il faut te corriger banamiki. Oh nyonso okosa marobeta na poto na sala mne boé ba ke fait ego la pa obite. Oh nyonso to longoli mutute sauf Nicole. Mais fallait pour obite le 25. Le 25 wapi? Le 25 novembre. Bagolwa ne sa poto za na jemo eli ka to comprendre que nani sa mukolo mutu liboso. Ka le 25 novembre na Paris wana. To comprendre que nani sa mukolo. Mais ya sola na makon ako. Si bon lika maman na mobile tellement mamusala. Ngape na ba makamu na nga musuto ko ozwa na batu pe ba koti yango. So koti etalio me ya mama musala ti. Ina yeza makambu ya makangu na bango. Biso tozoloba pona makambu ya muziki oyo nyonso longola ka ajibi wera Kofi Olomide redi ya misi donc moi ka mikolo wana ata tutuka luji turuyati oyo nyonso azana se génération ya fere azana muziki pona fere so akosa mabeta le 20 novembre turubeta siko turuyeba nani azalaka na bato yede aba biye sili wadaba somba sala la sold out ba jona toyebi yango ba biye ba pesa ka bato toyebi yango ba mema ba Jacques Sasa partout. Ba mema ba Jacques Sasa partout. Ba kosa biso na ba Côte d'Ivoire au concert au billet et sili total concert au poleli. Artiste azokota na ulemba na bilo na lataka minene azokota na ulemba. Les jichou. Tant o ezali temps ya faire rigola à récupérer bâton ya commandement donc mutukuta kosa mutute. Mutu akosa na mutute. Au moins baje et c'est si le moins bana nyeso na loba eloko mona prière rose pour biso ba catholique to bien. Oh nyoso obundisa mwana etike akuta na ba problème. Ta l'héritier ba problème. Ta la famille. Héritier na ba problème. Fi kolongo de prototype que ça accident na Guinée eza ba problème. Ole bo sana na poto bo sali en Afrique soe malamu te ba koka pe ba ko bima wana. Yo sepela na malheur baninga. Malheur ya nini? Nabi o nyoso sepela na malheur affaire. Biso pe to sepela na malheur na. Eza sepela na malheur affaire. E bota watonga pa bandumba yo kasi basangwane ko marate. Pa bandumba héritier wa tanabi. Yo ebite ya futi ya lupango mona bandumba. Na ebite? Oh. Bon yo ebite ya meladi amba na bandumba. Donc ya le moins héritier comme Costa Pito. Fana na bakandinya na badona beja Maître Z porte-monnaie magique et puis président na vie manu mwendo yango ma na pesa la ngala ni raison ali pa ngomba asaine yena ebolo ba bien te yozo mutu azolo ba yozo pesa baba raison yo fana mutu azolo to yo moko te la basu para ngomba su baba alubana mambe yo kanaka te azolo bana ba soyi donc oli a te place azolo indigène comprenez que nous sommes toujours avec Yampa Kaim Tazo Pesa Sango Charlie Kabe à le 24 Bagolo a Bokoti Makambo Etalibino te Sankara te mutoko finga c'est le place biso de zate c'est le azana biso na passe mais est-ce que le kili kamubino boye te mutu akoki kofinga se le côté biso toza te se le aza ya biso bagolwa se le aza golwa se le aza golwa tokokotela ye na nko tala bato ebele baofinga se le yo lelo balibere ebele se le asomba lopango malamu ya kitoko liboso afali asomba lopango malamu ya kitoko liboso ya héritier mais kokende liboso eza kokoma te tosola abanda déjà vie ya noblessité liboso na bango liboso na bango ntango bango bazo rêve ke bakoma lokola sele yo déjà azalaki sele yo ale bango bayeye kaka ebo yo yebi te baartiste oyo baotia minoko banda uta poto bayaka na bilamba bana basi no ande babanda kope kala toyebaka te ke baye na bilamba bana basi wana artiste ni bomanga pamba
mobali ya mwana mwasi ya bato yozo embele okobomanga pamba moi mauvaise intention Yampaka bobi ke Sankara za munoko papicho makolo ekemba munoko wani yalo ba mam omoi mamoto ya kosaka yetango wenge zala azalate so moni bato lokwa bachai besongo ba ye awo baolo ba mambo ndima yalo ba est-ce que yena guerre de Satan zala et bon et pas Sankara no bando lamba ba 20h ba 21h faut zela 11 la biloko ti bato balonga bayaka wenge ya oya wenge tango bando betanki poinza ya kota bango bazande suite fin po Sankara bazala les affaires c'est-à-dire po Sankara bazala ezalike po wenge kaboni tango pe kaboni azala pembeni te aoloba neti nini aoloba neti eloko nini siko yebisanga ye na wenge azali mukala nani yebtere mtana eza Adolphe nabi kutu wana vie na nga yolo na bongi te tanto okende na ndako Adolphe na cité verte mais neti Sankara nde azali salite bon aolala wapi magigi kuyenga nde azala propre bon aolala wa mami yango wana peji bakosa bino bakosaka te omoi mona na papicho makolo ekemba akosaka te et puis c'est un gourmand gourmand abis fe fala sombara biloko bo asombi biloko kolia sele ya bandima mo biloba loba c'est le afin c'est le yebte rester le afin affaire te afinga fete alobaki kofinga eza mama mais ce kotango alobaki bakenda restaurant fala sombi yo yebite vie ya musique maman sele ya bando eza nini eza tangu bazala to sola bien ba journaliste internet ba songi na biso na bino to ba songi donc tu eza ko tuna te lobaka ba lobaki to ye même na bato bazala kuna na RTNC ba songi na batanti mami lela pe ba lobama ngama bato yebite mutu nyonso asongi ngana totonga mokonza mboka tant tozo mboka ezo marcher bien te totongi na tozo tonga na Yesu yoza ko encourager matongi eza permiti na lola matongi eza bato pe banda ko yima pona Yesu oyebi ke video etikala oza chrétien te poso oza chrétien bato ba yima pona Yesu na ba apôtre Pierre amona mande Yesu bakati lito ya zonsi na sotu na Yesu tozo landa intérêt na biso ezani. Il fallait pas le babo pour Yesu mukula bongola ambisi aliaka mukula bongola mapa aliaka mais à côté Yesu doute songi songi ya kop na biso nyonso na bato ambongo na babola nous sommes des songi biso to ba songi bo siko sele yo soga lobia oloba ke sele yo atongi to nimi sele yo na songi na ye baza yo kana la binezara pa begi faire jeune frère ezani neti ngana ko benga fali jeune frère te pa mukulu nanga. Ouais. Na moi sans respect ngaza ya mpaka nde ya bino. Na nde ya mpaka ya bino. Mais s'il te plaît batu musupe bobenga binganga ya mpaka na luyenge te. Na nde ya mpaka na bino. Amso ko za ya mpaka buka te papa na te. Vous comprenez? Na ya mpaka na bino ba petit nanga. Neti ngai fona baba ya fali. Baya fere po ya fali tanga uti mboka ye tanga baoza na baboro wana tanga bandi choko sika iko epa ba mambili ndeko mbili ndeko na ba mambili nani mambili ndeko na bango tanga tanga uti ayetia bandi choko biso bana mike tozomona ke yo ndele bato bayo sabiso te apakolaka ambi wana babeka produit ambi apakolaka ambi nga azoye basasa ambi te voilà ba inconvénient mona ke koto nde mususu apaye nde mususu bozomona ke nazo expliquer au bien tu bas musique ya ragua eza monde ya kosambwa nde omoni la musique ya ragua nde omoni nga bo éclairage chaud éclairage chaud nde omoni nga na fandi bo na sina sambo nga sambwa depuis mobutu azala nga nde omoni nga do sambwa ibo yelo bila sambwa na sambwa même na quartier ba ka mwana ali ko luka musala te mobutu akufi kabila le pera na sambwa kaka aluka musala te kabila ta mwana ye na osambwa ka mwana lelo na fachi na osambwa donc osambwa za cop na nga mokili nanga osambwa yala ngo vina kusambu ya cop nanga yanga pe fona sambu isabatu tonga pe na osambwa isabatu na osambwa isabatu
Bino boko ta marambo etali bino te. Ah, Junior Bokulaka, Junior Bokul. Junior Mobulaka de la PCO. Junior Bokulaka, ami à type Bokana, vraiment naïbique. Et les gars, on a un tigo cash. Junior Bokulaka, $100 au tindela un jour, on a quoi ici $80. So, ko zong c'est un 80, on a po, na un estomac et ça la nabi. Et Michel, quand t'as lobby, hein, nabi a lobby soit yoke en bas, moi, ils ont 100 fautes. Il y a qu'une agence, Naba Kilia, ah, bolu comme ma fara. Yaya zo corriger les baleki. Nicolas ato que beta na New York to mzala wana. Ato que beta beta musique pour na fali. Biso to ba pona, yuso ba pona fali. Même to beta le 25 novembre la poto za fali. Oh, le 25 on a joué à mariage na moi sinete. Pona bala été hein. Le 25 on a joué à mariage na yo. Biso le 25 novembre on les a jours à ba concert na biso. Bat ba ozo la surprise ba comprendre le logo te ka ta maman batterie ne fait ego la batterie à saliger tout. Et puis il ba biso to ya na trophée l'équipe ba trophée nyonso mutu na jouer mu trophée di. Oh. Best of a belle mélodie. Ka Michael Mutazo on a sonné musique na faire ego. Yebisanga awa na kisasa wa nyonso. Mais oui, ka wana moko nde ngo tengela biso. Sui ka wana moko. Ah, biso nabi. Il fallait la plus de 30 trophées. Te yakosomba te. Au moins na bana na ba Nigeria, ba yo poata ke biloko wana ezalaka ya kosomba. Ba yo poata biloko wana ezalaka kosomba. Au moins tango waze kwa zwa kura. To tika ba réalité musu ya obima pa. Sami pinimo ke na pese mbote ya ondo pinimo ke to tika ba vérité mususu ya obima. Moi ba trophée ne belé bazozo et belé ba somba ngas na zale sika moko wana Corée komi awa biro nango awa na botu tango elongo Afrique du Sud et Nigeria tika nani ngo sko apesa da mbongo po somba ko bato ba ko otondi sa ba stade te bato ba nani héritier watanabi tika eko fali pupa ngami kono na kombo ki te héritier za ba problème ne ba auto salle de délivrance na église Félix Oisé quoi. Bilo mettre koko bato ba kanela ba zate mettre koko agoyo atrisha na bitumba do mettre go pitbullier au moni livre on zamba sala baga zamba la joie on mettre go aya azwa livre ana baga kinda atanga ayebi makamba bitumba po tanga ngona livre nzambi. Donc, il y a un peu de muto a manqué de respect. Muto a tout cité, bah, ou c'est dans le mouvement. N'a pas encore senga ya bete langa muto a manqué nga. Ben oui. Mettre go beta bekan. Bon, ça pour ça non, bah, fixe ça. Y a pas qu'à. Déjà, tu es na mission na sous-émission. Je ne sais pas mettre go. Na binga mo na aussi. Date ok. Yo kando zo soigner les mutu na yo. Ah ngai nzambe. Ba tutu boye ba ke bina fila obeta dimanche oyo. Ya kermesse asima commune. Sunganga. Kumbo ani tanga mati. Muno ko na ngai do na commune na kasho. Non mais kumbo wana wa. C'est le problème. Nazoka mona commune na kasho. Kumbo wana ndi na plateau wa tanga mati. Monsieur Ig arobeta. Kapso wana makamni awe. Yo linga ba Patrick, ko ba Patrick ba be poli tozolo ba bato baza respect. Ya okasinga abiboy. Na respect na ki impolitesse na bango. Nga na abiboy. No osunganga. Okomisa te loin folomba. Okomisinga baba ya muto nga nazokumisa vraiment. Comprendre. Garçon au ten kumwana communauté nga mati. Ah mel bo katangwa. Tout ça bo ya pas. On évolue. Très chaud. Naza fanatique bato basala mamba bien. Et en plus, dans le éducation, il y a des bas âges, c'est bon. SM. Et en plus, Soki, tant que bandai koko le panabino, bazo simba mbongo te tiozo kola ozaka goy. Ouais, on a même pas mission Londres. Ah, au continent moi. Ça va voir un coup de main aussi. La bataille qui tembe, igwe de la forêt donc wengen ne tombera jamais. Ah banga te ba mission wa. Abanda ko mema batu poto lelo te. Abanda ko mema batu poto lelo te pe moka liboso orchestre kenda poto za Londres. Donc wana ezaka on dirait que azongi na mabele ya ba. Ba kesi sa carrière ni kuna. Ba keka ba beti na bango bazongi na bango. Et en plus pe na winge musique maison mais orchestre ezaka stable parmi ba orchestre ya stable.
Ah, na RDC pe na Afrique. Combien d'orchestres vous avez tangé là-bas? Maison Mère, BCBG, Quartier Latin, Zaïko, Orchestre Vie Bailly Locant, Félix Oazé quoi. Bissomo ou Jet Set, ya Olobate. Et coquille, hein. Fallait. Orchestre Bina Filé. T'es à part. T'es c'est le toka t'émission. Yo le Bina Tanga. T'es. C'est le toka t'émission. Ah, Nabi, hein. Moutouna na zaina ba problème ba melinga mbong. Ya zongisi yango abi ko kipete aza petit na ngai ya masina nga na zongisi mbong. Tu vois déjà comment siko nga zo kumisa mutu na nga. Wana makamna bino nde bo pesa na ngai na zo kumisa siko. Okumisa ndenge na plateau ko na plateau na oto ya kate ko. Te plateau na ngai yo ya me comme wana nde aya kate. Yo siko mutu azo futa ngai. O nga na zaina ba problème ba melinga. Mutu alobi na oke te kolanda ngo te za mambezanga tina nga na pesu yango bon mutu abona remercier te apesi yo apesi nga lobi na butu okezana idée mutu apesi mpaka mbote merci bon merci wa futeli ndeko naye merci pour na osali na bombo ya mpaka merci tozongi na biso Igwe de la forêt tala kaka de la jungle tala na bi Léger chaud tala moi mama ba wenge oyo ndema to mi mango wenge eza wenge Wenge za wenge faire go la pouvoir qui a na martyr 140 000 personnes na bango moko ba musicien ba orchestre musu bazo ba en tout cas depuis tout le monde a plein famille wenge plein musu ezalati ba plein musu esama ya bibembe comme ça 18h te faut ba keni wana plein là dédoublement ya bato ba kisi ba bengi bato na ba cimetière na ya omona na koko na biso no chodolo no chodolo nazoleka mnana ke lingwala na mona no chodola zo yabo na banginga bi makila nzote te no chodola ki wapi na komane ya yesika bato milimu mabe po mowe ya sake pe ko fo compte ya no chodola basale la rango Gucci le tonadio je te sali na $100 na la fosa amer grand prêtre Gucci le tonadio mbote no ya ngwana wana na ngala salwe Gucci le tonadio ça va Gucci le tonadio to pese mbote ye azala na ba maluma bedi Muchiribara chambre de monnaie Muchiribara la pese wa mbote belé ya paka ba no pesa siko ba pasteur Jojo Kamani atika Satan na défaut grand pasteur Isaac Bofunga biso tozolia ba mbongo oya mama nzambe puis mon pasteur héritier bongo en direct des États-Unis en tout cas vraiment mobile ma Julia yeso alobi likambo sala rango donc mami kolo na kana batu so alobi asali ngana na batu déjà vous peut okoma na biso na suka na pe na batu balati na Adam na Eva c'est pas facile nani Tambago Jani Tambo Tambo mystique donc Tambo I jet you yo voyagera à tourner à boire que na anglais il mange il partage avec les gens avec les chop les bavards aussi les bavards y a pas donc il partage les bavards les chop donc bagolo ba gladiateur nyonso donc opération ezali en tout cas dynastie volume 1 déjà tous on a biso disque d'or ezake ba ona ba sombi te to somba biso biloko na tozo to gagner la raté to ebite so soni musique a loba po na cop na mais biso to zo biloko wana donc dès to za boy oya ko beta le 25 novembre so beti na wese à côté na bino to beta na wese ba voisin na bino goto tigara solo mwende to tiki solo na pasteur ki zami na mosa ampiaka to tiki solo na martyr nyoso ko beta esika faire beti so yo beta na sima to tiki solo so abeta beta to tiki solo alors que net botika solo déjà au salut bato pesi pas dédicace na pesi na mikolo na zoli ngoboka lisu bato malgré mpaka baza banyengo na ngaloba compliqué au kolelo compliqué nga fo ba komba bato etanga marate ozo boka bangwa yo linga atenga na za na pasi yo linga atenga na za pasi otika anga te siko mutu asalisinga ba melinga mutu andimi a rembourser quand même na pesa dédicace te oto sa buto okutana na mutu mombo lobby Dana azong sila mahamna. Azong za monsieur le chanteur monsieur Iga Pesinga. Wakumwani tanga mawati. En tout cas album na epe kitoko. Mame c'est on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission.
album so ezobeta na bana te mabe ngana pesa mingi bato oyo bazala peme na bamusicien conseil totika kokosa balider soki eloko ezobeta te seki ezobeta te pesa conseil asala eloko moko ya bien esunga ake liboso loyo ayebisa koza danger ezobeta ezosala boye non ça fait pas partie de l'SN napesi bato to balinganga bambote ebele jani tambo business ozala nde intelligent loba makambo bien vraiment côté wana baoyo nyonso mpe bakosaka balider na bapolo ya $10. On est arrivé à la fin de cette émission, on se retrouve prochainement. Il y a un paraffin.